amis, très content de vous retrouver encore une fois de plus en train de nous suivre sur Tolonacé TV. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à vous tous qui avez eu l'occasion de nous suivre sur ce www.tolonacetv.com. Nous, c'est la grande équipe de l'émission Salon des Savoirs. Salon des Savoirs, c'est cette émission qui est présentée par votre humble serviteur Dekare Bachia, le responsable de la presse congolaise. Comme je dis toujours, je suis là toujours à la source des informations pour vous donner des informations à la hine. Je suis là, comme vous le constatez, je suis revenu encore au palais du peuple, là où il est exposé le corps de notre papa Simaro Massia, le grand poète Papa Lutumba qui nous a quitté depuis les 30 mars, je tiens à rappeler. Et son corps est exposé ici depuis le vendredi, les samedis. Et aujourd'hui c'est l'enterrement, c'est pour ça que nous sommes là toujours pour vous informer, pour vous apporter toujours les informations à la source. Comme vous le savez, nous sommes là toujours pour vous donner ce qui se passe, on vous fait voir comment l'ambiance se passe dans ces lieux, dans ce milieu, vous allez comprendre qu'il y a Nassimananga Pai du peuple, président de la République démocratique du Congo, son excellence M. Félix Tshisekedi de Chilombo, en tout dans la carte de Kokende. Dès ce que vous comprenez quand même ça makasi banda d'habiter ce que Jordan a pu permettre déjà tous ba vie à bateau bazarawa et l'autre côté tous au monde ba concert na ngai ba confrère na simakuna ba mama lingwala tous aux bango ba pesa ba quand bango par rapport ba pesa ba vie bango par rapport à tout ya liwa ya pas le tout bonjour maman. Bonjour papa. Makombo nani? Comment na maman Marthe? Maman Marthe mona matanga pas le tout un mot par rapport à matanga. Matanga papa Lutumba epesi biso nano nanu likambo ya pasi nano mpona kobungisa motu monene boye oyo azalaki papa grand poète mpenza ya mboka na biso yango omoni lelo biso bamama tosangani awa mpe bato ebele totondi awa mpona kaka matanga ya papa Lutumba oyo azalaki vraiment très cher mpona biso vraiment azalaki moto azalaki kosangisa bato mpe koseka na bato kolia na bato nde omoni biso totondani awa. Donc vous avez une relation particulière na papa Lutumba. Bon, ba relation ezalaki ya ndenge azali kobetisa ba muziki na ye ya bana oke na yolo. Biso toza bana yolo. Bon, moni muziki na ya bana oke ezali kobeta tango nyonso jeudi Lutumba na Kamina wana. Yango wana apa mama Jeanne na ye tozali kokutana kosolola koseka. Ndo moni biso pe bana yolo tokai kotika te ndo moni biso nyonso tozali awa pona kolela papa na biso. Maman, par rapport au j'ai dit ok. Un mot par rapport à l'orchestre après le Tumbana, un mot par rapport à la famille Nénétique, à l'Ussoro Kolobani. On a musique vraiment, kangana kaka ndenge ezalaki, balembate, bazala président makasi ndenge papa sangisaki bango bakabwana te. Puis na famille, bazala pe na boyokani, bazalaki moto ya kimia, moto ya boyokani, bazala kaka be exemple lokola ye. Bapalangana te basangana bazala bomoko. D'accord, merci non. Jordan te conseille toujours tous la vie à ma maman et à ma maman avec ma mère qui bazala wana. To baluka boye Jordan tous en maman ou pas lelo le ba bien honoré papa Lutumba ba PCE ba hommage à Souka parce que et Royal le sous-souté parce que le basaki ba PCE dans 3 jours. Le troisième jour le truc que Rotika da papa Lutumba. Bonjour maman. Bonjour papa. Maman comment on entend là? Comment on a maman Angélique? Maman Angélique soit idée dans le quartier. Ok, maman Angélique soit idée. Na lingwala. Na lingwala. Ok, maman soit idée. Ma bon souvenir nous ont retenu na papa Lutumba. Ma bon souvenir, azako betela biso musique kitoko. Et puis ezaki soko likambo eza na quartier akoya kotala biso atindi pe musique na ye ebetela biso. Toyebi pe mwasi na ye kelani toyebi pe mwasi nembole na yolo. Maman joie idée. Bino koza libanda kwa ni tandis que matanga za kati. Botika libanda pourquoi? Biso toyaki lobi na butu. Na butu tozwaki moya kokota. Na tongo siko ba bikonzi baleki mingi bapekisi bato bakota. Yango pe tovandeka na libanda tozela ti leur enterrement. Tozonga na quartier. Tope tolanda bape milingo toyebi nanu te. Merci. Bonjour maman. Bonjour papa. Comment nani? Comment la Mabia? Mabia. Oyebaki papa Lutumba particulièrement. Nayebaki azavie na biso ya quartier. Azavie na biso ya quartier. Bayembaki pe na bayaya na nga Mayaula, bayembaki na Flavien. Tomesanaki ne makasi penza na mwasi na ye mama Kelani. Maman Kelani. Maman. Ce que vous pouvez conseil na groupe Papa Lutumba, ton à moi si na vous pouvez conseil nini.
groupe na ye bapanzana te batikala bazala uni bazala bomoko bolingo lokola ye moko azalaki batikala kaka na bolingo basangana kaka mwasi na ye eloko tokopesa ye kaka comme conseil atepisaka makanisi na ye te abosana mpe basemeki na ye te babokilo na ye te mwasi na ye avandaka kimia amipesa kaka na losambo nzambe nde mutu aza guérisseur na nyonso nzambe nde mutu aye. Merci beaucoup comprendre que ezaki bana lingwala na bana yolo basangani baza libanda pardon baza libanda s'il vous plaît la dernière hommage ya Souka et vous comprendre ambiance ça pas makasi et ça ambiance ça y a pas si y a douleur même si badbaka ko ça l'essentiel à roloba la micro to na caméra mais vous comprendre ça fait mal comme ça icône ya musique congolaise moto à placer qui peut en commun la musique africaine tant on est le grand artiste africain par temps rappelé comme papa Lutumba c'est pas un mess à faire pour comme 81 ans ils a penza comme pas si ils a penza grave ma casse na ngana loba d'accord John mon caméraman Tommy Jordan vraiment t'as la pousse à la finale bateau va zapper la ngambo comme ça de rozonga merci. Je dis que je suis là maintenant avec ma concert elle c'est Tania Aziz Mouyala et bien avec maman bonjour petit mon fils d'accord merci Tania Aziz Mouyala tomonyo awa oza chroniqueur à musique oza chroniqueur oza journaliste d'internet oza na mamio à la fois comment on a kobungisa icône à musique congolaise boye au ressentant qui ont dit oza qui nouvelle en année. Merci beaucoup oyoka nouvelle po ya papa Lutumba osika liboso na yoka kango esalaka ngai mabe esalaka makasi oni oblige parce que naza basouvenir ebele mpona papa Lutumba naza basouvenir ebele mpona papa Lutumba nazoye papa bozomona kamera ozoleka na kati boye les choses sont compliquées vous comprenez les allées directs ils allaient pas bon naza na souvenir moko ya papa Lutumba une fois ezaka jour anniversaire na ye tokotala ye olamusi jour anniversaire na ye endaka olamusi na ntango jour anniversaire na ye kaka bato ya tv nde bafinga biso bamtivale me bativale mpo bata tv basuku kaka bayebaka ngo mpona toyebi kaka lelo jour anniversaire ya papa Lutumba ezalaki na mwana moko azalaki ya mika ya ndeko moko ya confrère moko boye ntango abeti baliversaire papa Lutumba tosala ye surprise ntango tobimela ye kuna ayesalisaki bana omoni succès eza lokola lipoti ya mbwa omoni mbwa soki alamuki na ntongo mbwa alamukaka na lipoti mais omona ye asokola elongi te lipoti esengi elimu elongo yango mpona kolobaki succès eza lokola lipoti ya mbwa donc ndenge kolimwa na nzoto na okoko ndenge kosile naza basouvenir ebele mpona papa wana papa autant de donc voilà. D'accord, et là, on comprend que on dit vraiment que sur internet on a besoin d'avoir barrière pour franchir les colos et les lois de bien comprendre phénomène. Non, Daniel, ils ont arrêté à tout temps parce que ton président est président Ayoka Abisso président Félix bon Ayoka Abisso parce que Bisso te fait ça parce que Félix a 104 ans aux ala na Bisso a eu valeur na Bisso qui là dans pouvoir c'est on dit que c'est grâce à nous oui parce que to bundane balite belé to côté na ba frontière to donner ba gaz et longo donc to bundane ki mbebele na président Fati non moni a eu valeur na Bisso tant a commis a tout mis à le qui va boire Bisso to kota donc moni a fait ça qui ordre ya ba internet to kota ki na kati donc par rapport à question là il y a une chose faut évaluer Bisso ça na vitesse batatebi bazaka contre biso parce que basuka na braza mwa moke otie mwa lwanda basukaka kuna ko biso nyonso wana boye partout dans le monde te baotala taille ya sisimiale partout dans le monde te baotalanga lorsque omoni zuwa wana na vitesse biso ozala nango bango to mosusu redivise émission oyo mais biso kaka lekano totourne bona miniti kosi bato batali il y a des bachaine mosusu mpe baotalango en direct tozalaka na vitesse mpe mona ya jalousie wana kota makasi mais susi na nga mpesaki na mona mama tia na mwana mosu na moni mama tia na mwana yanga nayebisa ye c'est nous les antivaleurs macha na mwana sai nini kasi biso banzala ndenge so bantivaleur yanga nalakisa ye biso bantivaleur tozi omoni opresse omoni tokana oza presse yo ozalaka ti tozala te na bengaka koyaka te yaiso toza tokoma boye
Dieu donné à RTNC. Yango mako, mais ça biso badge. Bino bata internet, papa biso bata internet ko to sabi. Les alikambu ya média, pesa biso. Ok d'accord. To sala maman na quand ba finga biso même. Et quels sont les remettre ça biso te. O bita wa biso. Confrère na biso lembo biso. Non pas confrère. Oui, mais confrère na biso te. Comment on est? Attendez au parlement son na biso te lembo na biso zaka. Honorable honoraire. Il y a toujours un confrère. D'accord, merci. Merci. C'est ton confrère. D'accord, merci. Il est informé. Ah oui, bien. Sinon, c'est informé. Comment on a D'accord, merci Tania. Merci Tania. Pour comprendre que moi déjà on a pas ça lever à corps. J'en ai soit aider sur toute image voilà. Mais pas ça lever à corps. Ah tout le monde va s'abonner déjà. Pas ta forme mais que tout le monde va mot par rapport à bonjour. Oui, bonjour Nabadoudou, bonjour occasion l'andabiso na minute oyo. Donc la papa Lutumba comme on a 100% papier Cédric Mbengi, artiste, styliste, modéliste congolais. Oui. Donc on a créativité dans Namoko, on a œuvre d'esprit. Bana Paris, bana Suisse, bana Londres, bazolanda makambo. Makambo ekota ba avion. Makambo espana wate mengelo et moi par rapport à l'orchestre papa Lutumba. Conseil pela na pesa na orchestre tozala kaka ini tozala bomoko orchestre ezala toujours yango wana kaka po tokumbela idéologie ya papa biso bataforme mpe toza kaka na kati ya indusa po indusa le défenseur africain noir na kati ya Brésil le défenseur de la sape yango oyo oyo eza le défenseur de la sape sape toyaki kaka mpona kolela papa bon wana ka papa na biso bataforme tokozanga te fo toya mpona kolela pere na biso donc pere akei mais mouvement oyo etikali moyen ko eza te fo bazala nango fo ezala oyodoki sikoyo moyen oyo eza mobimba pena Logi. D'accord, merci. Pour comprendre que Frère Patrice il est de l'autre côté déjà, il est en train de rendre ses derniers hommages. Je vais demander à Jordan Sodoro qui est pas Frère Patrice. L'État tout comme a déjà côté, va se lever encore. Mais moi je vous retouche ça après. Le Nécha, il a dit la présence de certains condoléances depuis les États-Unis à la famille de Papa Lutumba. Ça fait mal. Il y a des amis, il y a des gens, le musicien de Papa Lutumba. Bonjour. Bonjour. Comment Abou Sandoku, artiste musicien. Au sein de quel orchestre? On a les copains, on sait quoi. Je suis musicien de Cassia. Maintenant, je suis bien pour le Papa Lutumba. Comment on a icône la musique congolaise à l'Alliance? On a un message à la DNI. Les actes de voix pour la mission de Tikaï Nassima. Donc, une note comme un peu réalité. Papa Lutumba, même pour l'enfant, on va pas t'apporter ça un monument. Et on va tout savoir, vous savez, pour te bimi, pour te toujours quand on a numéro dans Maoyo. C'est vraiment dans le monde entier. La dingue de l'élite, Papa Lutumba, c'est émission. Tolonacé, la CPL vraiment qualité image c'est bon. La dingue de l'élite, Papa. Le musicien, la carrière Papa Lutumba, ça lui a bénéficié à Makassi. On a bénéficié par Papa Lutumba, le Bakike. Na botama na suki, inimanga itemi nasi, na kimokolo attaque boinga na zelo au salade. Donc, la présidente a merci à Batumingi pour le soutenir. Frère Papa Lutumba, y compris les journalistes, les musiciens qui nous ont toujours dans la Sima Labino. Donc, des fois, on a pour la mission de musicien de Tika na Sima, pour ça, on a la mission un jour, le roi Papa Lutumba, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Comment la race est à l'Ozeka? Zeka Luzeka, on a un musicien, ça perd, un artiste musicien, on a plus que ça perd, quand on a un presque un yosso. On a mis dans l'orchestre. Bon, l'amour leader. Ok. L'amour leader. Pour Bajel Talabaza, rappel leader, on a un rail. Le tout le monde a Papa Lutumba, on a carrière Papa Lutumba, et le rôle qui a bénéficié Makassi.
bon na carrière Mama Lutumba na komona ngai na matanga oyo eloko na bénéficier nango bon eza baconseil to bapère oyo apesinga baconseil moko makasi ateyinga mingi na banzembo na ye yango mpena esalaka bien ya komona ye ntango na komona ye kala ebanda kosalanga bien bon ya lelo oyo komona ngai na matanga na ye naye koassiste po aza père moko très mystique très mystique mpena yango na matanga na ye toye mpona kolela ye bon nzela malamu nzela kei nzambe azala na ye po bon asali kaka kapela ya nzambe Papa Lutumba oyo bon mwa akapela nakolela kaka na nzembo moko ya mabele na loyembo na loyembo yango nazolela ye na mabele bon eloko balela yango mpe nazolelela yango susu mokolo nakokufa kake ekobeta o il s'agit olobelaka bato maloba na ngai ya suka moto na nga bakamata basala monima soki mopaya aye bamemelaka ye sango bon bambanda bakosepela bilongonga na tiki basi bakoloba apusaka lolendo mpe ya soso matanga te mabele o banalela o
voilà, la tristesse maintenant dans le visage des gens. Les gens n'arrivent plus à se contrôler. Papa Lutumba ne plus. Papa Lutumba, l'icône de la musique congolaise, ne plus. On n'arrive même plus à parler. Je ne sais pas. Papa Lutumba a zali tout sauté. Et voilà, vous montrez que la zone Mimada, tout le monde a un nécropole entre ciel et terre. Les gens ne peuvent pas voir se contrôler. Il y a une fille, il y a Kazarolela. Ça, c'est ça, pendant ma classe. Papa Lutumba a accueilli. Quand vous battez dans la version, quand vous avez la poste en Aïnani, on va misère si vous avez 6 ans pour apprendre, on va apprendre à bénéficier de la grâce, on va passer en haut. On va dire que les gens vivent la grâce, que la vie va travailler, ils sont soyez, mais de plus en plus. On va dire couvert. Papa Lutumba, il faut qu'on le dise. On va dire couvert dans mon union. Il était ouvert avec tout le monde. Nous devons aller approcher. Il va aller pour le tour. Il va aller pour la qui va se connaître. Avec tout le monde, on va aller pour Kabulake. Au presse en ligne, au presse en TV, au presse écrite. Non, il était pas pour tout le monde. On va misère, pas misère profane. Là, maintenant, on va faire Patrice sur le mousseau, pour passer Patrice à des concerts live pour avoir un hommage à Papa Lutumba. Ça fait vraiment mal, ça fait vraiment mal. Il y a des musiciens, il y a des sapeurs, il y a des notamment des lignes, voilà. Bataza, mais ça, aider de Papa Lutumba pour se résister. Nouvelle Oyo, pour la Papa Lutumba, pour la Papa Lutumba, à dire automatique biso, il y a besoin de Papa Lutumba au Kenanda, Kunae, Yasuka. Ça fait vraiment mal, s'il vous plaît. Ça fait vraiment mal. Papa Lutumba à Tiki biso. Ça nous doit s'entendre à la contrôle, à consoler famille à Papa Lutumba Simao, à consoler orchestre à Mobibato. Pour ça, ça doit être la Néa biso, non, donc, on va pas demander la chance. On va toujours monter ma monnaie. On va toujours monter ma monnaie. Il y a qu'à supporter. Il y a qu'à caprice. La mise à la langue, je sais que c'est pas facile. La mise à la caprice na bango. Comme ça, la caprice na bango. Donc, mais c'est monde à chance. On va toujours monter ma monnaie. On va toujours monter ma conseiller. À une lourde responsabilité au papa Lutumba c'est là-haut. Et à ça, la souffre à deux. Quand on va ok, jazz, et on a l'orchestre Lutumba et mata. Et quoi, et panzarade. Donc, c'est ma unité. Au moment où l'orchestre wana avant moi c'est que azaki commande en chef azaki na relais il y a orchestre wana attendant à le essayer Papa Lutumba ne plus Papa Lutumba au revoir au moment à la merci Papa Lutumba Simaro merci pour tout merci pour tes conseils merci pour tout comme vous le comprenez vous le savez bon Bataza et Belé Marca c'est vrai que vous avez hommage à Papa Lutumba Simaro c'est pas facile au bout ça icône mobile ça icône il y a musique congolaise ça fait vraiment mal tout le monde se souvient tout le monde se souvient vendredi tout le monde samedi tout le monde dimanche le lot pour que le côté gagne dans la place dans les combats entre ciel et terre c'est le retour au Sénara le ciel le soir est agréable Adélé et Ambaye na porté ma mobile donc on fait pour l'élément qu'on a au Bozo je n'arrive plus aux Kokali Papa Lutumba accueilli on a zako kelena na kuna ya suka to rosenga kaka na Papa Lutumba avana akipema na kimia 80 ans na yo ça qui c'est pas facile pour mango batebele ba âge na ba koma na âge ya Papa Lutumba te mais azu apporter to grâce au koma na âge wana nzambe ya lola aya mbaya mboka na ye azala ha nzambe kana consoler tema ba famille fe bu o ezoki biso pe tolo na CTV tolobi nzambe ya lola ko so aza 100% Jésus a consoler famille Papa Lutumba a consoler orchestre Papa Lutumba parce que ça inconsolable bananaye ba connaissance na nzamba assister ba mwa ba épreuve au c'est parce que pour ça muto bolinga mingi ça fait vraiment mal cause à la orphelinat à Rapasi Makasi mais nzamba lola il a dit dans ses écritures il est le père des orphelins le mari de veuve donc voilà nzamba la nzamba la maman azala mobali il y a moi ça Papa Lutumba azala papa il y a bana Lutumba azala papa ya orchestre azala chef d'orchestre il y a OK Jazz il y a orchestre Papa Lutumba ata monsieur ata o azui relève ya ko kamba orchestre wana nzambe azala ya pese motema bomama ya ko toujours ko kamba bango de Papa Lutumba bana ko kamba bango Jordan donc pour ça déjà tout le monde a ndenge eza kokende banda bien
sommes déjà arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin, comme on l'a dit, chose promise, chose dite, chose réalisée. Papa Lutumba ne plus, il vous a quitté. Désormais, il est devenu défunt Lutumba. Comme je n'arrive plus même à animer l'émission d'aujourd'hui parce que je suis même touché par cette nouvelle ou cette mort de Papa Lutumba Simaro. Je ne m'attendais pas à ça cette année, mais comme on le dit toujours, makanisi ya bato makanisi ya nzambe te nzambe apermeta que Papa Lutumba atika biso na mois na année 2019 et ça mileka ne nzambe alingaki nzambe Papa Lutumba atika biso. Je dis au nom de Tolo Nassé et au nom de pasteur Carlos Kalambaï et maman Anne Kalambaï et toute l'équipe de Tolo Nassé, nous présentons nos sincères condoléances à la famille biologique et artistique de l'artiste et musicien Lutumba Simaro. Tolo Basusu Nini, Topé, c'est déjà essentiel à l'information. De la semaine vendredi, ndenge bembe uta kina mort, ndenge tokenda kina victoire isangi, au monaki en vendredi, le samedi au monaki la concert de Awa, toujours dans Tolo Nassé. Le lobo moni déroulement ya ebembe ya Papa Lutumba ebandeliti na suka, na minute de loba. Ba uti da bokunda Papa Lutumba za susute, au mona pe ba image ya cimetière à Nécropole. Je vous demande de toucher le côté à de s'abonner dans cette chaîne Tolo Nassé TV. Abonnez-vous massivement. Je dis un grand merci à tout le monde qui nous ont suivis aujourd'hui parce que aujourd'hui c'était spécial Lutumba. Il n'y a même pas moyen de dédicacer. Je dis un grand bonjour qui nous soutient de loin comme de près. Je vous dis merci. Je dis merci à notre grand caméraman, monteur qui est derrière la caméra, Tommy Jordan. Merci à toi. Merci aussi à mon vieux Chai Batali, la détruite 0033, qui présente ses sincères condoléances à la famille de Lutumba. Erika Bongo, bon rétablissement. Lui aussi, elle a présenté ses sincères condoléances. Jojo Loupé, elle aussi, elle a dit, Jojo Loupé, elle a dit ses condoléances à la famille de Lutumba Simaro. Je vous dis merci. Je dis merci à toute la presse qui était présente. La presse en ligne, presse audiovisuelle, sur cette soirée, le Moro, et les Arabes qui sont en ligne, tout ça, évidemment. On peut pas arrêter. Vraiment, on va pas merci. Merci de venir sur la organisation de la même si il merci d'avoir passé le essentiel. Je vous dis merci. D'ici là, portez-vous bien. Et dans ce programme, sur nos antennes de Tolo Nassé TV. Au revoir.